Bonsoir, mesdames et messieurs. Ça a toujours été un grand et immense plaisir de vous savoir nombreux devant vos écrans pour un nouveau numéro de cette très belle émission de Lobela Plus. Davina Kapala, la patronne, et c'est la mingi, vous êtes tellement ébélé. Beaucoup Landa Lobela Plus. Alors, je tiens à remercier tous nos abonnés de Vision IT Télévision. Merci parce que vous vous abonnez et parce que vous commentez et vous suggérez. Donc, vos suggestions nous aident encore à nous perfectionner. Merci aussi à derrière la caméra, c'est Kalimbali Swanzambe. C'est lui qui fait que je sors en toute beauté devant vos écrans. Merci à les boss, les patrons, Papa Itikasai. Merci aussi à l'équipe technique, l'équipe Mobile Vision IT Télévision. Je vais l'ingénieur Papi Moukalai. Autrement, on l'appelle cerveau électronique. Je vais aussi André Andrew. C'est une équipe oh, il la force, il y a Vision IT Télévision. Merci à Dolante là depuis Luanda parce qu'il y a Landa Bisso, abonnez-moi fraîche. Merci à Nelson Kunku et Loko ya propre et à Kolanda Bisso. Merci aussi à Papi Wassinga na Suisse. Merci na Pépé na Suisse, confinement intellectuel. Francine Dongala, Francine Dongala Pénard, merci parce que à cause de ça la biso va bien, à son Dongala aussi, voilà, on a maintenant na poto solo, c'est pas na poto à tongo, voilà. Merci aussi à Texkai, mes fans numéro 1 de la patronne, merci pour les soutiens, merci pour les conseils, ça m'aide encore, voilà. Commentez, partagez nos vidéos, abonnez-vous encore massivement, vous ne serez jamais déçus. Aujourd'hui sur ce plateau de Lobela Plus, je ne suis pas seule, au monde qui mon panzio et vite parce que invité dans Zoya à Coco Taban, to Betani Masolo Azali, Linda Evredar Azaki. Ex-danseuse na Wenge musique à maison mère. Voilà, Lelo Andimi invitation nanga, c'est vraiment une grande sœur pour moi Andimi to betani ma solo parce que Lelo ba danseuse ba comme ici ba longwe na ba tig ba longwe peut-être orchestre wana biloba lobe comme belé na bimaki na praise na saki moi c'est à praise mutakisi boye bango ba comme critique soit longwe na place na comme critique. Écoute, on doit faire des choses bon, on a singa qui en paix. Na yo kapé par point de vue na par rapport et pas bisa biso. Qu'est-ce qu'il a solo to ya lokuta ba danser, ba makana ba praise na bango. Est-ce que eza vraiment normal danser za mana praise? Est-ce que ba praise ba ba to ba kisi? Ba mona pe ba kisi en poto landa ba témoigner ba danser belé o azam to ba moto, azaki obima boko baluka mwasi e boye mambo belé lelo to yo kapé témoignage na ye na ba propos na ye. Voilà. Merci à vous qui encore la bonne santé de l'antenne à Luanda et à Kolanda Bisso. Merci, merci à mon boss, Papa Itikasa, il est boss. Et voilà, merci pour l'opportunité. Merci aussi à celui qu'on appelle Clara Matumini, Marissa et Cécilien Koukou. Famille Koukou ne tombera jamais. Charline Zomba, et puis à Kolanda Bisso, voilà Charline Zomba. Oh mais ça n'a combo, ça vraiment abonné, ça fraîche, fanatique à la patronne de loin, mais près du cœur, voilà. On a bien fanatique. On l'a déjà, à Kokota on a déjà, voilà Linda Evredar Azokota. Voilà, Linda Evredar Azokota invité na biso lelo Charline Zomba. Papa na Kirtis na Enzo. Voilà, lelo to yambi Linda Evredar ça déjà na. Bonsoir. Bonsoir ba poto, bonsoir ba Angola. Linda Evredar yo ex danseuse na bino ya Wenge musique à maison mais ya président Weranson. Bambo théâtre on là bien fort. Voilà, to ko vanda na biso. Voilà, tout ça na Linda Evredar, il fut danseuse chez Wenge musique à maison mère les deux à Yinda parce que bango ba komaka ba tuso ba kei presa komi mabe. Soit tu vas bomber ma bé après, les autres robimisa na ma bé na malama après le yinda ma bé parce que maman ba commis ça longue dans sa côté musique n'a payé à tika déjà danse à côté musique to et moi arrive c'est biso voilà bonne santé Linda. Ouais ça va santé to makasi. Santé to makasi matin moi papa poto na pena ba yoka vraiment vano ki to makasi mais so matin on sous et ça ba on plaisir. Kito makasi santé kito kotala kamle momo na Linda Evredar. Voilà Linda Evredar danse aux asuna monde danse télé voilà d'abord pas tout comme la danse confinement et les candés ni palais.
confirmer les cas bien talaka na palais na vandi chez biso na vandi na ngai ba santé kitoko confirmer les cas kitoko makasi un temps la tali président Falibo Teko talaka merveille au mokoko ba santé kitoko esika bazali ba confirmer kitoko tellement anniversaire né de lo seka kufite sekaza confirmer les cas pas na bien voilà confirmer les cas pas na bien yo moment confinement o était yoni pardon moment confinement o était yoni do vandi na ndako tango molai parce que ba activité za batabi makamelelo comme moi passe pona ko bima mambo za okanga mayo était yoni ils sont malades malade na mboka so esengi to vana ndako il faut to vana ndako faut to yoka ba bloko makamba konzi ba lobby ba président na biso de la république ba lobby pour to sa ta kande zalaka faut to sa mamunyo so ba président de la république ba loba faut to sans faut landela ngo bien voilà faut que to sa makamba au président de la république aza koloba lelo oza suna monde ya donc c'était toujours asima moki avant to koma na lelo parce que passé to ignorer passé te danse au comment na danse ndeni nazara majorette na église catholique bandoko bina na bini ballet après ballet na qui fille d'honneur ballet après na kepa d'akumunda na l'avenir esthétique après na kepa président nanga sikoyo Igwe le roi de la forêt boss voilà ok pas Igwe le roi de la forêt er rolonge majorette maman qui n'est pas Igwe to avant comme pas Igwe nazaki na l'avenir esthétique pas président d'akumunda ok pas d'akumunda voilà er comme pas Igwe ba ya même maman maboko afonga maman kabwe non la seule test normal de battre sur ça la test c'est test normal la seule test pas papi kakol bambota trop si kazo talanga la moni mère Mundele mère Linda maman la Chilo la PC bambota trop la seule test pas kakol ezaki est certain les mardi président Sowi Ranson azaki na voyage après la seule test la ngai après les kimikolo na ye kokuta na président na concert moro boye na bo simple stubeta kiango premier concert akamwe kumao on a sus a danser ensemble ba yebi shida yebi mesa yebi tanya yebi sara yebi chuchu na yebi voilà herba yambio ba moni vraiment ça que obina vraiment kitoko nando yekola wenge za la formation si wenge nde balakisa quand même yo bantimio na facilité ba moni c'est que place ozaki da ozaki na makambo nazana makambo na zesensali test c'est na la makambo déjà bon makambo on lo ovandi ndako yo mta makambo le vandi okoti palin la œuvre dans la côte palin non côté que zanga moza par rapport à âge c'est de temps d'asna koli il faut natika kobina eza par rapport à âge mais pour nanga linga kobina mingi si lelo na bina nanga emsu na ndako mo kuzwa ma fête kandeza ba parking to bina na biso to parquer bord maître Mawayebi vraiment maître Mawayebi comment elle obina na ndenge ya kuzu alors balandi balingi balinda azaki na wenge musique à maison mère ba souvenir nini atikala na wenge musique à maison mère parce que lo ba comme ba danser so comme longwa boye presa comme mabe presa za bien ba mso ba bi presa za bien ba mso bi presa za mabe o ba presa ba to ba kiss o ba presa bandumba ba makana ba dans pour match danser ce podium faut ka bima na ye na seki e prendre za pour ça sekati na bien bino batu bolo ba bon na kamwe président oyo o apesi au salaire o matisi avion o maman na ona papa no ko batika ko matisi avion ti na kamwe bino na pas matisi avion non président bisa bimala ba danser ya bango MC ya bango danser na lobby bokosi abiso danser moi telemi abike président bimana été aya pinanga na etotala na so azo mamba solo na tangi na ba kombo te na lobby na pe belete na lobby ka ke dans président na biso abimana ba danseuse te o pour na voyage abimana jamais président na biso atala kande azalande propre salande kitoko bina na onde bien vraiment c'est tout mambolo bana solo oui c'est ça bon encore ça tout na shida kasi ba yebisa oui ba danseuse bata ba luyenge ba danseuse bata mobulu ba danseuse bata mamunyo soana mobulu emsu mobulu utana na ndaku na bango
pour ande na bina nga zala mo bulute yo mo bulute to ba yebi bana ngola ba yebi na yebi c'est dozo kama kam ngai na samba zala ki mukite na yere OK pena ndako na mona ki hotel na ki na samba mona ki hotel nga zala bongo ba danser so ba yebi ba merci ba yebi ba tana ba yebi ba mon président zio ata moi une semaine so président semaine binami baleka même pas président so ma mbone zala te biso za bana ndako to répéter to bin to kendako voilà. Voilà, merci à Dolantela depuis Luanda, Kolanda Bistodana, Linda Evre d'Art, Texkaimbe, fan numéro 1 de la patronne. Nous sommes avec Linda Evre d'Art, Azala, vraiment Kobina Makas, na série, malgré aujourd'hui, elle ne plus, excusez-moi, elle ne plus danseuse. Mais Andimi, quand même, Tobé Tani ma solo par rapport à Makambon, aussi aux Osani. Na minute na vai na ndako na vai na nga chebiso na débrouiller na moi mke na teka kana ngai na ebite bana ngola ba yebi pisho na bana braza ba yebi cote ana Congo to benga o mipanzi ya kabri ya ba kota shinte non na do kan sana ba mbongo na mke mke kabelo oyo na kan sana mbongo mke kamite dasi mambo kwa makasi na luka mbongo na volna voix normale na luka malé na wenge musika ba grand prêtre na moi 6 do bomo na moi 6 toko bona ta makasi bo ona za moi 6 boso ba linga yote na lobine so za ba grand prêtre ona za moi 6 yango ka répondre ka tuno na nzeba ba linga yote za ba grand prêtre na kamwe. Voilà, fidèle de Vision Iti Télévision, tout dans la Linda Evre d'Art, le banane. Aux abats grand prêtre. Nabika na moi cité maman. Na télé même si vous la la soul. Voilà. Pas la peau de va comprendre. Na moi cité. Degré. Na moi cité. Faut ba linga hein. Na moi cité kitoko. Voilà. Tala degré milaya kabelo. Oh, est-ce que ba linga oté? Ba linga te quoi? Na la ta bien. Na débrouillard na ngai. Acoustique, voilà, Linda Evre d'Art. Siko par rapport ya nde baninga mususu ba koma ba presse bato ba kiss. Olo bana bangoni. Ba presse bandumba. Ba presse makana ba danser pas matisa e abeta concert pour danser sa bina na concert mon pas qui voyage. Mais habité pour ngape nanga Linda la tambola nga ba orchestre bileti. Na utana pa da kunda na sur ça pas président nga ouvert na utina bikenda kenda te bikota kota te ko zakika nde ba bersa na wenge musique parce que na wenge musique ba bersa trop donc moda mbota trop président pasteur Christian Kimbuku sou ba mbota trop place ozali o Linda Evre d'Art yo yebaka e Linda mais lelo na koma Linda Evre d'Art président na wera son ta pesanga yi kombo wana na sala apesa o Linda Evre d'Art Kwani Evre d'Art na pesa la encore lo ten na ebite so kwani na pesa on oh yo tuna kiete ye moka vantika bo Linda na mo benga o Evre d'Art ezalaka na danse mona ndoko bina yo kanga maboye na ebite na diemba pe ba monango kamulanga e mo ba pa moto ndo sala bon oui nazana diemba nazana lipende yote tata fumbwa c'est toujours la semaine mobimba Valenda pesaka yo kombo ya Linda Evre d'Art parce que dako sala vraiment ba Evre makasi yeso akati danse dans lango ening ça vraiment presque là ça vanda luki comme apesi Evre d'Art voilà lelo oyo ovani na ndaku ozobi na susute pona nini ngamona préféré na age na ekoli bonga za mwa mki yo mona ngaza koko na roboto yandieni limu tozana makasi boy merci tomeka na bito meka ni parce que ba age na ngato voilà c'est ça non mambolo ba obana pote balinga boete Amae Richie Kotazo, tala makambu. Mwana maison mère solo tala makambu Richie Kotazo aimé sanduku. Chloé sanduku, mwana makambote. Ozala tout petit ya ngia makanda te po degré so kota osaka fini bouton. Au fini bouton.
na danseuse kade ba danseuse bazala ba danseuse bandumba danseuse bandumba te so za ndumba se utana na ndako na bino e ba biba yekola ngo peka na musana bino wana so za ndumba se utana na ndako na bino boye biko yekola ngo peka na musana bino wana so za ndumba utana eza musala c'est mo voisin kotambola ka ba danseuse ba danseuse quartier latin ba danseuse ya la Vignora ba danseuse ya Villanova ba danseuse tout tala kaka ni bato ba diamba kabino pas biso mela diamba ni singa mela nga diamba shisha oui ba mi nga ba whisky oui nga mela nga biloko ala masanga po mela te nga mela kasi ça meli masanga na mela masanga nebi mercredi mo je crois jeudi na mela masanga ta na meli masanga na kere makanga pe point tangi pe point na obina na nga obina me sentir ba ba lo si na obina bien ke mo na obina na mo na sans salé ndia makanda mutaba moto place ozala wana moto na bien te na yo quand pété yo oloba bien par rapport ya ndenge ka ozaka kokotela kaka kote wana salaire na bino na ezala combien mama basala bakota podni oni oloba te loka mabe ezalaka te donc bino ezalaka malamu salaire na bino ezala combien bapoto bafutaka biso maison mère balakisaka ngo na te so bafuti biso na maison mère balakisaka ngo na te 50 eza au-delà ya 500 mata danseuse bafuta au-delà 500 mata oyo mosala wana eza maison mère yo monango nini bosala double travail na nini na concert au Mathieu Bini na clip au Mathieu Bini mais un moko pe grand prêtre mo boya zuyo boya koma na ye producteur bonde na moi si toko bosom ta moninga na nini parce que on bando futa yo pona danse te ba futa yo pona double travail au sala na kaka jamais za pona danse voyage et pas biso mona ko mission de service to mission de service nyonso ba pesa kaka prime sala moi bien yo boko tala obo ezaki ka pona obendaka ba grand prêtre po déjà kitoko evandi awa c'est ezaki na onka ba benda ba grand prêtre ba voyage nyonso ezaki ba bendaka ba grand prêtre kasiko na c'est qui pardon ça bo poigne ça lo poigne ni ngolo baté na moi si te mama oh comment si on yo bazo salela o pona musique ou bien po ba bazo ba producteur bien bazo ba to ba sponsoriser ndesingali na ndoko ya rap na rap na sisi rap na ala kini mais na moi si na pe moi si toko na ma betin ni mo ngaza ma betin ozo ma bien on a bi kitoko na o yango bazaki osalela ngo parce que yo voyage kayo concert oza na clip ozaki ba paraître facilement donc ozaki na facilité makambo parce que kitoko na yo yango bazaki osalela ngo double na tongo oza danseuse soit automatique concert na poko na ngo ba grand prêtre ou bien mo praise photo lo ba okapo yo lingi na ote président biso na ba bien kaza makambo wana te président na bina te biso te na lo bino makambo na lo bino makambo so la casse to président biso te yo olobi ke non banda bobanda okata lisolo te presse to lwana yo to tion panzi yo presse a deranja yo pina zaka bébé berceau zaki pena trop berceau bazako lengela so na yoka basalela président biso du solo moko boye mais échappé ngai na yoka solo mo boye te to solango to solango na 12 na 12 te ba poto balinga boye te di solango ezana basalaka solo moko boye na komba président na biso me balonga te oui balonga te oui balonga te mapata nde mokonzi mama pasteur mama nezose na gladi mokonzi akanga pa président na biso Ranson igwe balingi nzambe te tolingi nzambe te mpo ningi oloba na biso vérité te ke le roi de la forêt Ranson on a vraiment la respect bela envers ye parce que aza papa olingi komisaka ba vérité parce que abiso na lobela plus to lobela mamu nyonso sauf rien olingi nokoloba nti ba vérité te ba voyage nyonso kende ezalaka ya danse
ngai Linda naza nga la vérité te naza kaka na malamu et pas président na ngai Weranson parce que avoyagé ngai na monde bamboka ebele même si eza poto te na Afrique na monde bamboka ebele o na kana komona te na famille na biso na mona ngo te mena komona pas président nga Weranson yango na loba toujours bien na ye malamu na ino tika na kobosa na ngo te ata lelo na Bali na tika kobosa na malamu o asalela ngati. Voilà, Linda Evrader a le bien kotika la kobosa na malamu au président na ya salela été baninga msusu bandeko bino mtu wezaka so longe pas presse comme mutabakisi presse akomi ando futo $100 presse azaki kobimana obomba kangoko bomba dignité wana oza moi site bomba ma ya ba secret na bino msusu peza msana média te fala wana saka conseil pona batu oyo balinga trop kowelisa média kolobaloba moi trop voilà nous sommes presque à la fin de notre émission de Lobela Plus. Je suis là avec Linda Evredar yenem toko souki sana émission to banda kina toko souki s'appelle Susunaye mais je tiens à remercier les boss papa Itikasa et les boss toi Simbi Biso comme ta Simbi Bala patron Eric Kalemba ingénieur Papim dans yende vraiment les boss voilà. Merci aussi à Dolante depuis Luanda. Merci à Pépé na Suisse, confinement intellectuel. Papi Wasenga. Hein? Abonnez-moi, il y a bien. Abonnez-moi donc à Landa, qui a vraiment vision ici télévision. Et ça na musique, et ça na pembe, et ça na biso, voilà. Donc, dans Francine Dongala, na bossani yote Francine Dongala, Babi Francine Dongala, et Atson Dongala, on dit Makambu, Mikolo, yo Francine Dongala. Ana bakata boss na suka. Pénard, Francine Dongala Pénard, Atson Dongala Pénard. Les boss, voilà, les boss. Bon, mais ça en a pas combo, pour Babi, on est boss, on est Mikolo, on est tout Simba, biso, voilà. Merci à Tex KMB pour Kolanda, biso, Alanda, biso, bande de Tisuka. Tout ça, Linda Evredar, comment chiter, n'a na Suka. Linda Evredar, le banabandeko, yo. Bazalaka so longue pas presse ake comme ça makam même attends dans monde de danse dans monde de musique peut tout monde en haut l'autre so longue pas presse ou bien longue na orchestre mon boya longue place mon bazalaki mon bandi presse écoute écoute azwa bon abo pesa écoute to beta concert bo écoute finanga bouton na binate écoute bimana nga écoute mutaba kisa pumbaka baluka ka boyo lo bana bangoni conseil on peut sacrer la danseuse union sur tous les orchestres. Ils à la maison mère ils à la orchestre ni nangwana na pesa ka conseil na ngai ke bo garder dignité na ba président na bino ma valeur aux en orchestre na bino makambu ya ndako bi malibanda te bo sala ka loka ba parents na bino ba papa na bino webi kande za la betio mais likamwale bo mamika na ndako e bi milibanda te moi valeur moi dignité ya famille président la esika moko président na Weranson papi Kakol Nicodème ba misisa batarde bango nyonso na pesi no mbote na moni kuna na pote moni BBC na pesi mbote ya trop ba mbote bana oba Hollanda ba ninga pe ba comme ba danser so ba reva ko bina na vie na bango peut-être abina na orchestre mo peut-être za danseuse o lo bana bango nini eza musala moi age nyonso eza la mutu nyonso alinga sala age nyonso mutu nyonso alinga ka travailler na age moko alinga tika eza ngoma bete ngapi na bina avantage à danse yo ozwani na danse voyage ezali toza ba mbongo ba grand prêtre ba boss songa le biso le bongo kosenga sala na moto na vérité te yo zo ba pena kilo te ozo ba ta kilo te yango na bi lo ba avantage nyonso ko bomba elo côté ozo pe mi bale kilo batmo likolo quoi voilà il faut nos abattre kilo parce qu'on est à maison mère la maison mère te potence des visibilité ozo bien liboso ba nyonso to lati tu na baby o lati mo elo mo mkuse la maison mère maman na pe moi surtout na pe faut balinga ngati avantage à danser on a ba grand prêtre OK voyage l'air oh là te lo mkuse o beta tatouage voilà na beta no binate ya solo tatouage na wa ku no tanga nga no binate ndo linga ngo mina piercing na tatouage mais lelo kuta mo kana ngo soni ba poto bokila mako na pose longwa ba ngola
Héritier Voama. Héritier Voama. Bon, on a ma cabane congolaise. Hervé Lumeka. La moni Angola. La moni Poto. La moni la merveille. Le anniversaire naïe. Joyeux anniversaire à toi. La merveille au Moko. Noki au PSP inconvénient à danse. Ma belle au coutant dans le monde à danse. Ma belle au coutant dans le podium. Avant ma podium. Avant voyager. Avant ma podium. Non, il faut oser là. Non, il faut oser là. Il faut oser là. Non, il faut oser là. Même qu'on a maté quand on a l'anga bien. Risque zala quitter Yakobi mana ba grand prêtre risque pe 4 lettres parce que na monde na zanga ate wana eza inconvénient to kutana na ngote mama na bika na mwasi quand on a vu que c'est inconvénient ya maladie pe bana la faut ba yeba déjà dès le début na mwasi oh ça choix madame wana ko exemple te na pesi conseil na batu nyonso o basala makambo wana moi ba se proté na bi ba danser batu nyonso tous les filles il y a le monde entier. Mon bas se protéger. Ok, merci. Linda Evre d'Abibo s'est protégée. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Bella Plus. Aujourd'hui, j'avais reçu pour vous sur ce plateau Linda Evredar. Linda Evredar, Azaki ex-danseuse. Aujourd'hui, il n'est plus danseuse. À Kotanae Palin, à Monaki Ajekoki, avant de s'en Makamda, à doser. Voilà. À dosa naie, à dosa, les lots. Azane na maîtrise avant c'est vraiment comme kimia baba cop pe abikami dans le côté Chine Dubaï ah c'est da dans zabilamba ya Chine ya Dubaï Linda Evre dans le côté Dubaï kalaminte a boxer na danse parce qu'à mon âge et c'est pour ça voilà. Moi aujourd'hui j'ai dit déjà merci à Nelson Kunku et le koya propre Pepe na Suisse confinement intellectuel et pas à lundi biso et bande Tsisuka Tex Kaimbe fan numéro 1 de la patronne wana vraiment appui nanga ya makasi ya Tex Kaimbe. Merci à mon boss le patron papa Iti Kasai il est boss il est vraiment na tia mutu na sesoki azoloba voilà un mot ya suka tokomi to sisi na biso émission toza na suka na balandi ba fan na yo bato ba mona Linda Evre Dar kala na balandi vision iti télévision un mot na ngai moi à dire na ngai mon défunt na ngai na pesi mbote na ngai na ba fan nyonso o balinga Linda Evre Dar moi na malamu moi na mabe moi bino mo pesi botsa ngai moi na loyenge pesi botsa nga ba mo ba yeba fan na mo mayebi Linda yo na pesi mbote ba danseuse tout ya wenge maison mère bana poto on a pas na poto ba Jenny on a squeeze de poulet bana poto na moni ba na pesi bana poto na moni Bibisia na moni Mondongo Sugar Vanessa namoni Esther Mumbanda aux États-Unis Esther Mumbanda yanga vraiment Esther Mumbanda aux États-Unis voilà si numéro de téléphone na ngezali pour na bato ba mona vraiment kala ba luka nga ba luka Linda Mbamba Linda Evre Dar ba kota numéro de téléphone na ngeza plus 243 89 31 59 882 plus 243 89 31 59 882 bobenga ngai mo ba conseil sopelo moi ma bezali oloba bolobe sala moi bien na ba la pesi mbote la nga mususu ya bala poto ayi na mo sifuna bala na bal tem oh la tizani ezaka ba na tsompe na cascade na bal pesi mbote na moni kuna poto Hermed Simba Michiko Tazo Esther Mumbanda Merveille Omokoko Boss Fali Boteko mbote trop esikaza Boss Fali Boteko bambote trop Aimé Sanduku diki ya nanga modiki na pesi mbote trop ba famille Sanduku bana nyonso ya poto papa nanga Michiga Mbamba na France. Voilà. Nous sommes à la fin de Le Bella Plus. Merci à Laetitia Tourafel à Landabiso, merci parce que vous s'abonnez vraiment. Merci aussi à
Marissa et Cécilien coucou parce que bazali kolanda balanda biso tina suka merci Doudou Nzomba hein merci pour landa kibiso Clara Matumini hein, la femme de quelqu'un merci parce que Olanda kibiso Charlie Nzomba papa na Chris na Enzo merci pour na bapel hein, merci parce que benga kilinda to tema na biso to komi na suka bana poto bazali kozela na ebito bosani nani lo mo bosana ko loba peut-être na ebité bossa na te ba fa nyonso ba ona spena bossa ba kaka prod ona sa bossa ni kombo la ye men bossa ba fa na la bino fort moi ba pelle ça la moi bien moi reproche ça la moi belindo tika obina po anini elone ça la tika obina ça la moi bien na moni famille Simba Hermed Simba Gilles Vasimba Nela Mpungu, famille Mniansa Mpungu, Baudry Mpungu. Ok, voilà, merci beaucoup pour Ndima Kiko Yamba Bisso, Ndima qui invitation à Bisso. Et ça, le plaisir, il y a grave, il y a ma casse. Merci à Cédric Kalemba derrière la caméra, à cause de l'épisode Bilidi Kitoko. Pépé na Suisse, confinement intellectuel. Francine Dongala, Atundongala, les boss, Libanga Souka, Francine Dongala, Atundongala. Ige Mouma la Grèce, abonnez-moi, il y a propre le quoi, Azadena Lobango toujours, et dans abonné, voilà, vous avez abonné à propre. Ige Mouma la Grèce, merci pour na bolandaka, merci parce que vous allez liker, vous allez commenter, ça la biso ba bien mon boye. La patronne a retrouvé moi à la prochaine.